donc eza ndenge tozoloba monde ezoke na suka mpo mvuluza alobaki bokoreconnaître na suka me na ebandeli bokoyeba te tala nanu moto azokende kolia nien. Est-ce que les grands gens sont battus nia comment on a comment est-ce que tu peux supporter yango donc ils allaient m'appeler donc on a les itoko liate donc ils allaient tala to so benga ngo salité mais mutaso liango pasa na mbongo wana eza na vie ya mulaite mbongo wana ko sunga bande côté l'homme prudent voit le mal de loin alors baki ata bobo sani kombo na nga e ko tika la ko bunga te po biso ba indo toloki mundele na pouvoir biso mfumukimbango albaito kolia mbongo moko mundela mutu mwinda nyati mundele bato bele ba comprendre wapi to nyati la mundele eza na sali tam soko tel to sa bato maindo menacer na biso za la pembe donc to nyata mundele. L'homme prudent voit le mal de loin yango moni pe ba passe na bango ezosilate parce que ozoluka ozo mwasi na yo biso na bukoko ezaka makasa ozi makasa osel mutu moko mwasi na kima ki azongi ye moko ozi makasa osel mo prière mutu moko ozo musala ta ko zo musala. L'homme prudent voit le mal de loin na makayamanti okozwa solution ba problème nyonso même ti bazoke na kozo pot fait magique oh ngai courte joie ozo ko ne bien courte joie est-ce que ozo ko kombo pena courte joie ko na kokota ba maison bongo. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, fidèle internaute, mbote na bino nyoso partout, bozwami partout dans le monde. Bandeko balandizo matoko le sénateur à vie de la presse. Nazalaka ngamosu bomoni sénateur à vie de la presse mso abimi bo wololaye. Parce que sénateur à vie de la presse azalaka moko zoyi matoko. Vraiment na papi gain bambote na ba place ozali mbote na Philippe Abibou na sima caméra et magique grand réalisateur ya osaranate mikolo donc muto aleki azate et na moni bongo sponsor na nga numéro 1 sponsor ya kuku nyungu mwaka el chante de Kimbanseki ba oma wanga na ba secteur wanga na zamona bandal mozamu wa makala wanga na zamona nini biso to ndima ba secteur na biso to botanga za vraiment na mbinza na botama na ipene belé ba kima ba secteur ba uma kupuna complexe biso to telemela keloko wana alors na moni susu tadi R9 Léopard 243 mon frère ba mbote na yo ONG Tabita Lisungi ya Merka Kunonga mère en tout cas boula mouleke belé toujours continue mbote na Sarah Tambwe depuis Canada maman na Keina Malungi ba mbote na yo Sarah Tambwe ba mbote na yo tozana mbuta Zindungu tosolola na ye mbote le grand journaliste boni santé a santé penda kitoko na ngolo bakoko mvulusi kimbango azobatela biso kena ebite kombo na lobi yango bientôt yo moko pesa bango lisusu ko lobi yango bien ngai kombo na nga mbuta Zindungu ngunza tombe donc pilipila Congo oyo swaka et puis ngunza oyo azolongola batu na molili babima na éclairage parce que ba indo bazonio comme ebele baza bloqué na ba maladi mambo ebele zotungisa bango les grands journalistes yango ngai ngunza tombe mbuta Zindungu na yependa pona kosunga bango. Voilà, avant de kota vraiment na kati pourquoi mingi bozo ezalaka to bima kaka Fumukimbangu baindo wenabwe ezara nini lokwa. Bon les gars, ils ont pouvoir parce que ma belle eux mutabundela ngo za mvuluzi kimbangu. Ce qui lelo ba passer belé bande comme ça que na ba 666 kokota banzela ba science o se transforma yango moko po ba bosani nzila Congo. Donc ba bosani bukulu na biso qui ancestral na biso bukoko na biso yango mutu nyonso oyo azobunga bukulu azonga na nzela yango penanga ngunza tombe na ye to bosana te combien mvuluzi kimbangu maladi na biso nyonso ko sila pe ba problème nyonso ko zala satisfait au nom de Mvuluzi Kimbangu. Ok, alors Mbuta Zindungu yo usalagani. Ngai Mbuta Zindungu na traitaka ba maladie nyonso ya bukoko oyo ya spiritualité na oyo ya yemoko tata Nzambe. Nyonso en tout cas na traitaka yango les grands journalistes. O PC, o botaka te ba choba mioma kindoki. O ngai kutu na malade d'épilepsie, malade ndeke. O ngai problème boe mikanda na zo zoate. O ngai musale zo compliqué. Donc ina biso na nzila Congo eza 24/24 au nom de Mvuluzi Kimbangu. En tout cas tous traiter ba maladie nyonso na po bande ko na biso ba indo ba nyoko mate Mvuluzi alobi moyindo akoki ko nyoko mate. Po ya za plus fort ko le kamundele. Po na nini moyindo zo nyoko ma ale Mbuta Zindungu
pilipili ya Congo eswaka kende te ya bango bazonga na nzela po ba santé na bango ezala bien, ba santé na biso ezala malamu pe to tambola bien soki to reconnaître Mvuluzi Kimbangu kimie ko ça. Alors et arriva ndenge nini mutu moyindo akoma na makambo akoma na ngolelo abusana na ye Mvuluzi Simo Kimbangu ndenge bolobaka et arriva ndenge nini loko ani mema mutu moyindo ezaka nini eza Bible yango ebebisa ber bayelaki biso Bible babotoli bampungu na biso babotoli bambela lulendo babotoli bakinzu na biso o esalaka mabe o bukoko esalaka mabe bukoko ezaki nganga ezaki ste or bango bayaki na 666 babombi yango na sima bukoko na biso bango baye na biloko na bango se transforma ngo moko okomono vandi bo o lettre moko kitiawa o mbuta kingandi ndengo zo sela mbongo na biso to ndengo zo lia mbongo na biso faut pesa 2 personnes mais biso na nzela Congo ezalaka te eza sans condition donc itobosana kiboyindo na biso a partir mundela ya kokosa biso biloko ekoki kosunga biso likasa ya zo bengango kisi or que likasa yango ekosunga toko traiter na makayamanti talande ko na biso na manyanga parce que ngana sana luozi temple za na kata luozi na za munyanga ngonza tombe donc na za munyanga temple za na luozi tala biso na luozi muta mbimba za kuna sala malaritable ya bukoko aminga tapenda ndengo lobi mbuta asali kisi ya malaria ya bukoko na banzete pe zo bikisa batu même moi ça zemo melango soza na malaria ko sala yo rien donc bandeko na ngai nazote ya bino bolongwa na ba 666 bozonga na nzela oyo ya biso bayindo bapasi na biso nyonso ekosila tala lelo le grand journaliste bando ye bakoma Kimbangu te mais soko tali mutu so comme comprendre que pomboko ebonga fo Kimbangu pona bika fo Kimbangu tala la ba grand car ko mona ba photo Kimbangu oui donc ba tutu ba komika mama ki ba vita na camion ne tone loko ne fumu Kimbangu alobaki ata bobosani kombo na ngai ekotikala ko bunga te po biso bayindo toloki mundele na pouvoir biso mfumu Kimbangu alba to kolia mbongo moko mundela mutu mwinda nyati mundele batebele ba comprendre wapi to nyati la mundele eza na sali tam soko tel to za batu bayindo menace na biso za la pembe donc to nyata mundele na bitambi na biso ndenge to bana ke Congo kitambi donc itoleki bango na pouvoir yango les grands journalistes bande kolanga baza par-ci par-là babosa na nzela na biso te ya ki ancestral na biso soki tozomona bapasi po tozobosa na bukoko na biso les grands journalistes ko eza esalaka bino ndenge nini ntango ozo rappeler batu bazongela bokoko mais batu musu bazo traiter bokoko kindoki par exemple ko sa mutu ba makambo coutume faut boye au nom de Jésus wana kindoki esala bino ndenge ntango boyoka esalaka biso pasi parce que kindoki za maele nan d'abord sko kindoki nga lobeli ya maele za kindoki oya concadrer libota mutu moko bolinga sala les grands journalistes mabe ya protéger na kindoki za maele donc ezo sala biso pasi ndenge bandeko na biso bayindo bazo kosa bango o bosana Mvuluzi Kimbangu bosana bukoko na bino ezali kindoki eza kindoki te eza maele soki ndo za na kindoki ya mabe ngunza tombe mutazindungu akobeta ofimba kekele mais soko za na kindoki akobatela batu ezali esengo eza mayele oyo nzambe mpungutulendo apesa biso bayindo mais ya kosala batu mabete ya concadrer di kanda veut dire famille et ça na batu so chef coutumier na zala kandoki asa ndoki te kindoki ne mayele kotala famille nyonso innocent ko kota na famille monja ke ba mutu ba déranger tikana kende ko batela donc bande ko na biso nyonso bazobosa na coutume na biso bazobenga ngo kindoki ezo sala biso passe yango moni pe ba passe na bango ezo silate parce que ozoluka ozo mwasi na yo biso na bukoko ezaka makasa ozi makasa osali mutu moko mwasi na kimaki azongi ye moko ozi makasa osali mo prière mutu moko ozo musala ta kozo musala parce makasa wana osali prière mwasi azongi mutu azwi musala kali kasa ka boto ba osala osali logo moko boye po pesa affection mwasi azonga to ni piste na mutu azwa musala donc ezali kasa bukoko o Mvuluzi moka tika kito sambeli au nom de Mvuluzi Kimbangu na makaya manti okozwa solution ba problème nyonso même ti bazo kena kozo portefeuille magique oh ngai courte joie ozo kana bien courte joie est-ce que ozo ka kombo pena courte joie ko kena kokota ba maison bongo biso na bukoko ezalaka te même ba mbongo bazoluka biso Mvuluzi Kimbangu atikela biso bankodia nkodia za na clan nyonso famille nyonso za na nkodia na ye
ezali richesse mvulusu kimbango na bankulu batikela biso baindo donc bandeko na ngai baindo bobo sanate vutuka mupambo wa vidi la donc bozonga na nzela obozobunga yango moni ba passe na bino ezo silate et puis ba portefeuille na bango obazozo ezo sala kate na ko déverrouiller yango na code ya bukoko soki mutu moko soki portefeuille magique ezo sala te ou bien ezo compliqué abenga mbuta zindungu ngunza tombe na ko déverrouiller yango na bukoko e ko salela na force ya makayamanti les grands journalistes. Yete ngwazo pa mutu wana ba solo lip selon ba contrat par exemple yaki nozo portefeuille wana na ba pesa ki ona ndenge moko pe ya BNT alors il travaille te so yoko activer on sait que oko luka o motiver ma eloko wana mabe wana sala ki yango koma ingeta les grands journalistes te na ko contribuer na mabe te na ko longola mabe parce que tango mona ezo simba te 666 eko senga yo bato ngai na ko motiver yango na makayamanti na bukoko na biso po atozoko portefeuille magique ezali ya biso ezali bankode na biso bambela lolendo bango ba changer yango portefeuille magique au portefeuille du bonheur oh boy te mais biso tozali na portefeuille humain nzoto amutu fezaka na chaleur tango ngai na sambeli au nom de Mvuluzu Kimbangu na compagnie bazoluka baza na posa ya 10 personnes mais toye 1000 tango nga naza concentré na au nom de Mvuluzu Kimbangu na zuma kayamati na sokoli sur 10 personnes sur 1000 na koki kozanga na katite donc ezali bukoko na biso nyonso tokoluka o mwasa kimayo o mikande zo déranger o botaka te o zala malade ndeke o ba bloka yo tokofongola yo partout oyo zali soki to beti nkoko na kataluozi partout zali okofongama. Donc ndeko nanga les grands journalistes mingi tozo telemela 666 ezali science na biso te baindo toza na 999 c'est-à-dire donc eza science eleki ya bango na makasi ek bamoni biso toza na 999 bango mundele ko sala 666 po basakafela yango batu po basalaka boye ba homosexuel donc yango ezosala ba 666 Mvuluzu Kimbangu apekisi yango tozoteya bandeko na biso baindo quel que soit problème ozanango contacter Mbuta Zindungu na bukoko en tout cas okozala décider okozala satisfaire les grands journalistes. Siko lelo to mona mingi problème à jeunesse eza kozanga musala kozana ba conditions ya BNT alors to yoki na te so yoki akiango lisula ba fille à Dubaï ba ke liara nie pozo mbongo eloko wana kosala ke mona mwasi fu olia salité ya mutu pozo mbongo ezani donc eza ndenge tozolo ba monde ezoke na suka po Mvuluzu alobaki boko reconnaître na suka mene bandeli boko yeba te tala nanu mutu azokende kolia nie est-ce que les grands journalistes batient nia komona ngoka komona est-ce que toko supporter yango donc ezali mabe donc okozala lezi tokolia te donc ezali tala tozobenga ngo salité mais mutu azoli yango pasa na mbongo wana eza na vie ya mulai te mbongo wana kosunga bandeko te mbongo wana ekoki kosengo mpe bana yango moni mutu mosusu aza na mbongo me famille ezonyokwama pokuna kende kozula sacrifice de yango donc non tango ozolia nie wana ekokoma na tanie susu te sacrifice parce que ba science wana ba 666 este transforma ka yango moko lelo ko vanda we balobi nie lobo ko vanda balobi non faut au perception nous 5 personnes et puis mbongo wana ko kaba yango te siko mbongo oyo o salisa bandeko na yo te papa na mama no bazonyo ko meyo za na mbongo est-ce que c'est normal les grands journalistes mais au nom de Mvuluzu Kimbangu biso na nkodia okosunga bandeko na yo okosunga famille okosunga ba orphelin donc okosunga ba veuve nankodia oyo bango bakosa biso ezali kisi bazokuba komi kolesa batunie est-ce que na kala to botama to oyo babotama liboso so bakoko na biso bando kolia nie to yebaki makambo wana ezali fimbu ya Mvuluzu Kimbangu alobaki makambo na bango ekobima libanda pendenge zo bima libanda suka nango pe yango wana ezokende bakodoki vutuka mupambo wa videla bakozonga so kememi na bankamba okomona mindele bauti ba États-Unis bazakuna babioto zongi na Jérusalem to eja ko vanda aho pona ni bazo reconnaître que c'est Dieu noir et puis bukoko ezana maboko na biso baindo donc moindo soko zolianie en tout cas na pekisio ya nanga ya mwasi ya nanga ya mobali bankode na bino ezali bambela lolendo na bino ezali ya bunkulu oui kosala pe kompe kotambola ba jipo yozo rêver yozo rêver kuto zo sunga pe bandeko poso kolenie mbongo ngokabaka ngote osomona te donc biso Kongo to bengango ngeke na mbongo mengeke na mayangi ve
donc kimia ke levé qui est ce que levé donc esengo ezate o mutu mbongo fasa kana esengo akomona mutu na pasa tele ndeko yaka nini zwa ndenge bankulu batigela biso mais bango na 666 lokola eza mbongo makila kokaba yango te ko famille zoni okoma donc balongwa na makambo wana soki poso lia déjà nie benga ngai mbuta sindungu ngunza tombe na kolongola wana mulili wana est-ce que oyeba ke fo wa luka délivrance boyo moso abika amona ngo bien ali rani farata amona ra neti est-ce que bon par exemple la trouble esprit na ya luka délivrance donc soka sana bande ko babundela ba o ba ebi de cheke po esala kape na ebi cheke wana lia kanie c'est que soki na linge na kote na ko se zonga na nzela na biso na ko neutraliser biloko nyonso no ko sala calme poko zwa mbongo ya pouvoir ya kinzu tala na kala bato bazota manyanga bazoki sasa na makolo soka vandi balobi makaya manti kisasa akomina kisasa batambula ba makolo auta mboka akomina mboka biloko wana nyonso mundele azwa yango pona ko compliquer biso yango azosela ba makambo na nyonso me kasi ngonga na biso ekoki ngonga na biso ekoki donc oyo nyonso zotambola na 666 fimbu ya kekele ekobeta les grands journalistes ala va fimbu ya kekele beta bango bazonga porte za ko fonga matoko limbisa mabe na bango nyonso oyo basali na nzila Kongo po mfungulisi kimbako alobi soki mutu azongi na nzela en tout cas ezali mapamboli bon cadre bon l'accès nzela koma akotambola na mokili oyo tozonia te bankulu parce que balobi bakoko na se nzambe likolo donc tango zonia ta mabele oyo yeba yango ezali ya bankulu ato tambola kalikolo avion ato tambola na mai suka na wana mabele donc na Kongo tolobaka muntoto wa tuka muntoto wa vutuka donc tozonga na nzela na biso ya bankulu bato ba 666 okangilanga mobile te na bukoko ezali on a zoka mukanda te na bukoko ezali les grands journalistes okutunga il faut musala nyonso koluka na bukoko ezali surtout ba maladi bazo bloquer bango bazo landa na bango na bango ozo betango dada donc eza 24 sur 24 les grands journalistes donc bande konanga baza par-ci par-là les grands journalistes tozonga na nzela ya bunkulu yango pendeza donc makanisi na biso toza ko bunda po moindo nyonso azonga na nzela na ye voilà merci toza toujours développer masolo na biso merci toujours na Philippe Abibou na sima caméra mbote na Sarah Tambwe depuis Canada mama na Keina Malongi bambote na yo Sarah Tambwe bambote na yo bambote suna bato nyonso bozolanda bo s'abonner pe mingi na Africa Phase TV wana place ngana zala wana nda kuna nga moko propre awande pa na biso na tolobe la vie bo s'abonner pe kuna ekosala bien alors mbuta lelo masolo o tozo solola oyo bato bazo landa biso o bazo comprendre pourquoi mingi to monaka na ba hôpitaux surtout tamboli ba kisi ezaka beaucoup plus ya mindele mais ko solola bonde to solola na bino ezaka biso tozo délivrer tozo sala bona ba kisi na makasa et pourquoi kisi ya mindele toujours est dominé ba kisi na biso moko ba congolais na ba hôpital na ba pharmacie plutôt yango na zoloba les grands journalistes po nyonso wana po to bosana bukoko na biso parce que na tango ya ti mundele azosala biloko azosala ngona banzeto ya biso mayele kaka oyo ya biso yango ya azosalela yango paso nyoko la biso na kala bakoko na biso bayebaki kisi te quelque soit malade na toso bukani bakangi nzeta ba chema kasa bakangi kitene bakangi singa babi une semaine mona eba kufongola pa lokolezon donc nyonso ozomona kisa mundele na pharmacie na bukoko ezali mutu azobela malaria tozana makasa atozi makasa totokisi chawana na nzungu chanzete na kati finika edra kota kioko tobengelango balolaka na kati ezosisa même ba corona ezosisa ba malaria donc eloko moko te mundela sala o tozana ngote et puis biloko bango basali ozomona ba pharmacie lelo tozomona ba nouvelles ma pardon ba moxicilline mususu batuso o ba chaka ngo ba masango mais mutu pas meli abiki no nom de mfuluzu kimbango to na nzamba mpungu to na ba kisi wanza na puissance te bon lokola mwana na ngaya meli yango mbo tikanga moko na bikisai yezo kansola ba kisi wana mais ba kisa bukoko ezali soko meli mususu komela masanga te toujours na nzeta bukoko les grands journalistes biloko nyonso zomona wana ba pharmacie par-ci par-là et uta na biso na bukoko na biso yango moni mundele alingaka te biso ba yindo to bonga po ayebi ke biso tozali kolo na ye
bandana poso moindo toza différent na ye. Donc il est grand journaliste nazote ya bandeko na ngai nyonso oya baindo bazonga na nzela na biso ya bonkulu bakozala desite pe makambo na biso nyonso ko kende liboso. Voilà, to monaka na l'église mingi loko ane kamusanga na tuna na lingana tuna ngo kesho pe na tuna batu mingi. Pourquoi ezalaka na l'église par exemple na ba catholique to mona ekeko eza ya pembe. Mais ce que keko ya mwindu faut ba différencier za satana tondoki. Ce bloc wana pourquoi et comment bon? Ba sale yango bongo pona ko kitisa chaleur na biso ba indo. Tango mwache oye keko ya mwindu ye satana no ba sala yango sans vex. Moya moyindo yango bonzambe oya bango nde za satana. Allez, pona ba lembisa biso bazwa biso bia balobi o satana za mutu mwindu. Ah. Même Fulusi Kimbango azalaki na azalaki moyindo nzambe mpungutulendo azali bango moko bazolo babia die noir na Afrique nzamba azali donc azapa na biso siko ndenge nini satan akozala moyindo to ndenge nini keko ya moyindo yende satan non bikeko wana ezali ba ancestral to bengango ezali biloko na biso ba pouvoir o ezalaki na kala ezalaki soki par exemple eloko ebungi batuni na ndako nana zui eloko o mutu azondima te nana zui eloko mutu azondima te mba tika tokende na ancestral na biso bankulu batikela biso eloko na biso ya pouvoir tokende totuna oke kuna obeti maboko papa osongi batsamba makasi bu ekolakisa muyibi ekolakisa muyibi ça peut be feso ekosala pe be feso soka wangani efemba la moko mususu bakozwa lisheti batie na moto balobi lokola ba po bango ba ebije balobi ya yibaki te le grand journaliste yibaki te bazwi lisheti na batie na sia ozikite otumbamite mais oya yibaki soki bazwi batie moko mona mais soko yibaki te ateza na degré nini ya moto soki batie wango na nzoto ekotikala kosala effet moko te mais soki oyibaki soki batie oko sentir donc biso na kala to biso na bayindo na kala faut tambola na vérité lelo nde bakotisi biso na mambo ebelebele lukute comme ebelebele na kala lukute ezalaki te mpe nzambe mpungutulenda bandaki koyokela biso makasi na kala mituka ezalaki te na kala banda kokatisa suki te ndenge namoni ndeko na nga le grand journaliste suki esalinga esengo mpo eza pouvoir force na biso ezali na suki donc en tout cas continuer bongo nzambe mpungutulendo abatela yo aprotéger yo makasi parce que nazotala suki na yo na raisonner bakoko mpadi bakumbaka suki boye bazobenda yango mpo même samiso bakosaka o mutu na bango te azalaki mutu na biso tala ye bakataki suki force esilaki mais ntango suki ebotaki apanzaka baeglise na bango donc il est grand journaliste batela suki wana ezali pouvoir na biso bankolo. Alors bangunza mingi ba neti babino boye babunga na bango pe nzela bakoma kokotisa babiloko moko boye pe misusu par là olobani ntango yoka onto omona yango ngunza oyo azokotisa makambo mususu na bunkulu fimbu ya kekele ekobeta ye parce que biso za na 999 bango baza na 666 ndongo monaka ba bouddhisme soko tali ba chino monaka kitenda rujawa yoko kanisa kisi temeza bukoko na bango bendien ozomo bazolo bo biso dimanche tokela ka église or que biso ba indo église na biso sala ka mercredi isa mukula misa mercredi obe jeudi te jour pendant le sambo ya biso ba indo ningo monaka o dimanche bato ba kebe église te biso ba indo be église na biso sokena ba mboka sala ka mercredi jeudi ou bien vendredi samedi dimanche faut pe mananda ko so tele bendia mususu na bamboka neti na biso na manyanga dimanche bazoteka bazoseka biso dimanche to simba kambongo te oh bazoseka bazokamo parce que eza nini na doctrine na bango te bango baza na ndenge na babika dimanche ezaka mukolo ya tata nzambe okoteka no pete mais bango bako dimanche faut que na église te musufu ngosambela no na ndako parce que vraie église eza motema ya motu linga moninga na ndengo milingaka biso na nzela kongo ezali bongo le grand journaliste ba pasteur au monaka ba représenter banani pana bino ba pasteur oyo azali na nzela Congo azo représenter Fulusi Kimbango mais oyo azali na ba 666 azo représenter ba pape batu na bango fimbo kekele kobeta bango moyindo nyonso zonga na bunkulu sambela ya kipa vita kipa abunda kipo na biso ba André Masuwa ba Armageddon
soki tozo reconnaître bango même mboka na biso ekokende liboso ekobonga les grands journalistes. Alors Mbuta Zindungu ba maladi nini pena oyebi kende ozabwe o na obeta ngo dada. Donc presque nakoloba maladi nyonso parce que nazali na livre nyonso ya makayamanti o mbasu o botakate o zwaka mikanda te o ngai mukongo imoraidi o na comme puissant donc bon ndeti bamsu bazana bapoto o na beti 10 ans na zwaka mukanda te soki abengeza 24 azwi mukanda na batu mususu o na zo musala te po moni bakobenga exemple par exemple ça 10 personnes bino boyemi pozo musala foza na chaleur biso bayindo toza na chaleur à portefeuille humaine oyo azoluka musala babongo soka contacter Zindungu ye bakobenga nanu mutali boso pe batu mususu bakanti okis mundela ko okis te wana ezali bukoko na biso tokoki kobosa na yango te les grands journalistes moyindo nyonso zonga na nzela na yo bapase kosila bapase kosila pe tokozala na kimia libela au nom de Mvuluzi Kimbangu les grands journalistes. Nyonso auto sala ba avantage ezala et puis ba désavantage ezala. Parce que ba désavantage ya ko sala coutume kolandela coutume car ba désavantage na pe monsieur ezarani. Bon ba désavantage nango ezali ba mususu azo sala bukoko mais okomona kene na ba akemela zo bina na ye ndenge ni tani nokozwa temps au concentré makambo moko lingo sala mutu. Conséquence ekobeta yo pourtant musu to bon mandanda oyo soki to komi 4h30 avant soleil bima photo sala yango yo utini na balo yenge na yo o babara basola masango ye ndenge no kota na mandanda donc moyindo mukie dika donc na vérité moyindo zonga na nzela na yo richesse nyonso koluka ezali na maboko ya Mvuluzi Kimbangu na biso bankulu na moyindo na biso ezali bokota ba 666 te yango penza na zotelemela po fimbo kekele ekobeta mutu nyonso zotambola na 666 fimbo kekele ekobeta les grands journalistes ndozo mona jeunesse na biso avenir na oyo nini selon vision bon jeunesse na biso avenir soki to zongi toujours na zoloba na coutume ekokende liboso mais soki to zongi te ekozalaka ya kobeba ponengo lobi msuba kumolia banie c'est que tozobeba mobala mbali ba obima donc ba komi mo so ba torizongo ba bala na non donc biso za archifodo ki eza penda mabe makasi eza penda mabe omona même kutu komona bulumbu ya ndeko na obo biso na moyindo eza dignité eza malamu te donc il faut to batela mais bango nyonso wana eza fimbu Mvuluzi Kimbangu azobeta bango aloba ki mabena bango ekomona na yango moni mwasi na mwasi bazobala okoyoka kuna okingana sala kiboy okoyoka okingana tambola kiboy fimbu ya kekele ebandi kobeta bango mabena bango ebimi libanda oyo azama yele na bendi matena bandeko nanga bayindo les grands journalistes bazonga na nzela po Mvuluzi azali boso na biso masumu na bango penyonso bakolimbisa yango tout le monde a fait mikoleleki ba guerre ya ba pasteur entre baona ba ombe 18 sambelaka. Alors otala pasteur arosa elo moko boye oyo ko sala te masali yango mais mona ka bandimi bazo mona ngo normal ba okotela esko par là ekozala nini donc yango nazo ebisa yo 666 ezo menacer biso makasi ezo bungisa bukoko na biso ozomona no makambo ozomona ngo penda oyo yango te mais ozondima mais biso pe tozote ya kaka tango nyonso yango moni tozoleka même na ba télé boy poto te ya bazonga na nzela tango zomona ba pasteur bazowelana eza 666 eza ba auction pasteur azolo la kaka shibara kaka donc skutala na no langi na zo ba teza langi ni eza langi ni donc eza des moments ko azobenga mais tango biso lobi au nom de Mvuluzi Kimbangu Moutnya soyebi Mvuluzi Kimbangu azanani soko kena ba grand corps mona photo na samo bateli pe mo bix na biso donc ba pasteur wana soki bazoteya au nom de Mvuluzi Kimbangu bakokende liboso mais soki bazoteya na ndenga ki 666 na bango fimba kekele ekobeta bango pe mabuzoba na bango ekobima libanda. Merci tokomi na biso kokoma na suka malembe Mbuta Ndungu Zindungu Mbuta Zindungu ngunza tombe na ebite sikoyo bato balandi si bazana posa bazwa yo ba benga oneni. Merci les grands journalistes bato so balandi ngai so bazana posa nanga plus 243 85 89 37 437 plus 243 85 89
37 437 plus 243 85 89 37 437. Soko bengi ernyo soko zwangai moko mbuta zindungu toko sala penda kontaki nyonso ya yo toko bunda yango na makaya manti pe na bunkulu na biso soki peza ya mulili toko tala yango na spiritualité toko pupola yango na ebike ekosila au nom de Mvuluzi Kimbangu etanke ngunza tombe mbuta zindungu. Voilà, na ebite o nini na tunuti o eza mutima ko pena ko bimisa na temps o to tire na o yebisa bande. Merci les grands journalistes nyonso déjà si to lobby nazobenda kaka bandeko nanga bayindo oyo bazana ba 666 bazonga na nzela na biso ya bayindo moyindo akoki kokota na 666 te et puis ba oyo ba portefeuille na bango ezo sala te ba contacter mbuta zindungu tokozongisa yango na ndenge ya code ya parce que bien portefeuille o portefeuille du bonheur o portefeuille magique eza nango ba code na biso ba kinzu ba mindele bazwa ba chance ba komo portefeuille magique mais bango ba code sengo na kindoki na bango e banda kolia ka bato mais biso bankulu batikela ki biso ba portefeuille du bonheur ya ba kinzu ya ba code eza pona kolia bato te mais eza pona kosunga dikanda do dikanda veut dire famille yango wana penza liloba suka na zaragi nango bandeko nanga nyonso bambote bele mbuta zindungu azali pona bino ba okopesa bambote bazali donc ina pesi kaka bandeko nyonso oya bayindo bazonga na nzela na bango bambote bele pona bango. Voilà, merci tukomi na suka ya émission to salaki na ndeko nanga zindungu et aza guérisseur par rapport ya pratique ya bokoko oya biso. Donc ndenge a lobby so o se retrouver ko zana ba maladie wana ozana ba problème wana ko hésiter te ko contacter ko benga ye par rapport soki o se retrouver na ba ka o ya lobby. Alors ngana bino to kutani mbala sima na émission ko ya to lobby la vie. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!